azaki mwasi na nga na dévirgé utana ngola to botene mwana me asalanga eloko mabe Gel chaud botene mwana oui botene Angola oui akima na mwana na ngola tika nga kuna akima nakenda libanga na zamba OK aidinga $195 akimi na mwana mais Gel chaud la photo quand même est-ce que vous avez quand même une relation avec bande quoi Gel chaud ya zambe ambeat pardon azambe ambeat Gel chaud zambe ambe oui ye kutu osamba na ebiti alinga go kuta na ngate menga nde nazoluka yende oluka muto na poto me atindilanga mwana ngati aza na eloko moko te oki même batemi na confirme na tribunal même ate batemi na ninga musala aza ni na clip moko o to mona ba danser si babina azaki mais ko lingo sala bongo te mais nazo kebisa mutu moko Ken Piana makizembe te kombone angwana te kombone zalaka wala kombona banga famille kombona bien zala assassin kombone assassin problème c'est ndengeni atika kotanga komba kofi yango bi ngana zo isa Ken pe kotanga komba kofi te kotanga raté tanga ba mise na bino minene boza nango bimisa ta ba mise no bimisa kofelo midie mo apegisa batanga kombo na ye pe ye Ken pe na assassin comme un assassin ye ninga zawana ata lobi komba kofelo midie et ça kofelo midie ito no so salaire était so ba futaka bisoté ba comprendre ezaiki ki pona ya ndenge ki ndenge to no finga be mission musu ko finga ne lo ba ndenge ta so no sepeladi parce que biso to saka bongo te yango moni ke kofelo midie akofuta bato te ke o baso finga jamais faut futa moto azo sande musala osali musala no kitoko ba fucho salaire na yo asila dispe pas sila ndeti mwana na garçon no ebisinga yo wana iboyemi lokuta mabe te to lobate ya ibi makama musique ya Congo te ayebi yango te ko bundana ba bundana yango te yango na biso balandi japonais kaka ngala landi japonais mais biso dozu ba punition mosu po anini ke likolo ya ni ya kofinga wana Alexis baza ndengeni baza merci internet. Pardon? Merci internet. Il faut pas ça internet merci. OK. Donc les internet ningi za ba yebende ba mission ningi ya boye ba sepelaka. Ba sepela so yango ezalaka te ba nga ba yeba na pété, ba nga ba zapi ba journaliste pété. Pour musique ko tu ba beta musique te. Pour ba musique ba beta musique ne za kana te. OK. Comprends? Musique mo beta ta musuke ce matin studio muté debino. Ouais c'est musique te. Musique mo beta ta musuke ba concert boye nini muté debino. Vous comprenez musique te. Yumuti ba bele ko mo botai. Non. Oh, peux-tu aller Alex? Yo muti ba bele ko mo bimai. Te tala bien mo bala raboui. Mo bala zaraboui. Mo bala zarabou so ya tora o mo pe ki ni kabwani. Mais o muta ko moi si ko ma bele bimaki. Musicien o nani konda nani? E kon fali popa. O tangini nga kombo. Abima wapi? Abima la quartier. Abima la quartier abima o abimisa ba wapi na Bercy te? Na Bercy de Paris. Oya mantimba kolele siama lwataka bana kusobile. Na peso siambo tatuna na CNN. Abima wana. Kobima mo abima na kata concert baganga. Yango salama habongo yosko yebisanga. Tous les trois concerts yo balanga so tous les concerts bo beti. Yo oya malamu kitoko ni yosuana. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.
en croire. Merci, vous êtes nombreux partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre à ce net moment par rapport à l'actualité. Je reçois pour vous l'André japonais, souvent BSP Libindi, moi kala, l'André japonais, mais Lelo, je préfère encore Koyamba, l'André japonais parce que ça fait un bout de temps, l'André japonais, au Boebi, il y a quartier latin. Alekana Suna Bitando, il y a Télété, je pense que Bandego Belé, vous avez vraiment scotché dans l'internet, vous bien que l'anglais japonais, Belé, salaire, Kofi Olomide, donc Ngana Bino Tebi, tout ce qui s'est passé dans le quartier latin, il y a encore à Lomaki, et puis tu es bien, Bazar Otake, Kofi Olomide, monsieur l'ambassadeur, tu es bien que Nenge. Mahambuza utambola vraiment dans la version internet au pesimbo boyi mais là l'anglais japonais tout méga au sol n'y a surtout on a et batami l'anglais japonais sur ces plateaux il n'est pas seul mais l'anglais japonais ara mutumoko yemoko il faut à présenter je pense que bandego belé autant la biso la ligne vraiment prêter biso regarder nous on fait que du boulot je pense que bandego belé bo chaka biso mo rigueur tous on comprendre binoté finalement yo bino boy non c'est tous arabons au milieu du village bateau basa musala bien bala toujours au milieu du village mais bateau botala rabiso bino de bolat ça somo casquette mo boy en tout cas vraiment ça la bien té biso tous ba indépendant tous ala indépendant so il m'a ramboza na ngambu ya il y a fallu pour pas tout lobela va bien moi so il m'a ramboza na nzela ko felo bi de tout lobela toujours va bien Ferré Zaiko Jibé Piana Ranson bango tout ba ça la vérité en bord na biso donc nous sommes obligés ya lobela bango voilà pourquoi on a une émission dans la robeta moi c'était que tous ça indépendant tous ça ba journaliste ya batouté donc ba journaliste à batou ba yebani mais nous sommes des indépendants, tout ça a toujours ça la biso bien. Merci encore une fois la bâtonnière, toutes vos opportunités. Il y a autant la biso, la meilleure vie. Encore une fois la bâtonnière, belé, autant la biso en 2024. On est au contact des gens. Un grand merci. Un grand merci à ma partenaire la biso. Il y a Bruno Lubi comme bon, il y a propre Bosca la Ilonga, la bossa la raté, la bossanité. Olivier Doumou, la Brazzaville, la bossa la raté, l'honorable Gaïton, Kodia, la bossanité, serre la biso, moi bien. Tatsana Bitono na Paris on ya Aline Mwimba Laure Manzeku la Queen Sermo ya Pembe ala awa na bossa na raté la bossanité vraiment on nego boza mo belé ilunga kalala depuis Kolwezi la bossa na raté bossa sara mo na Kolwezi ona ilunga kalala donc éviter so moni été na Kolwezi ona vraiment mo boulou na bossanité Emancile Kitiaka donc Emancile Kitiaka depuis quelque part to bossa na rayote famille Kitiaka mobimba to bossa ni binoté et puis là-bas ndegomsu bota la biso je reçois pour vous l'André japonais on appelle ça déjà beauté souda d'esprit libéré azaye mowoté l'André japonais appelle ça biso surprise avec Ibrahim na Luka mutu a combattre papa na Kofi Olomide bonne de bonne santé l'André japonais. Ouais, en tout cas, Ibrahim, l'anglais japonais, azali, l'anglais japonais, soda DSP, libindi moko, dans wani bouton, l'anglais japonais, azali, en tout cas, bonne fête na yo. Merci. Donc, en tout cas, Ibrahim, elo na kumisanzambe nanu, to uti musika, webi ko uta ani musuko ko tani musisa tsakate, batebele bakufi. Batebele bakufi batebele basali ba accident batebele ba prison batebele batiki biso na makambo ebele bamiso bazobela mais biso ba tozu grâce nzamba basali biso bien foto komisa nzambe ya on a profité na pesi mbote pa passer na ana au salaire mwanda na pesi passer salaire mwanda bambota to sikaza na malweka kuna na pesi mbote lisu na passer John Moponzi pe na ye koto na Montfleury awa donc na pesi na Montfleury et pas passer passer na biso pe o aza sala makambo belé donc biso to uti na makambo le na biso Ibrahim to uti musika ya omoni biso balandi japonais to linga komi emo vandi be fokumisa nzambe reprendre fokumisa kai ezala bien donc batutu balinga landi japonais yazali soda DSP libindi moko landi japonais zayo yazali landi japonais je pense que vous avez mouru na plateau là. Oza bongo na lelo
yo représenter biso et tout monde la présenter parce que mon TV ils ont la même web TV ne fonctionnera bah tu belé bon il y a quand même temps à côté na yo mais si peut se présenter to yo ne au présenter to on la présenter yo préféré ni bon on lingana ta musuki to kota no makamona après on a pas comprendre que ba comprendre le bonini hollandais japonais pour esa première mission na bandi pour esa première mission na bandi na bandi yango première mission na donc et ça qu'il faut tout sur la norme ramos tout sur là nous après ba to komona na zana ve cheval blanc cheval blanc donc et ça la bien ba to yo kana makambo pe ba to ozela ba yi batam suki kanini boy ba to ba to lobi bébé nous allons parler de tout sauf de rien ba lobi mais tu présenter vieux cheval blanc c'est côté ozali bon on a lo ba déjà casquette na non et voilà donc ça va faire cheval blanc motet bonnet ouais merci papa journaliste bonjour yo to way ba so d'abord nani pourquoi au Kangami lona langue japonais bon après tout démarrer l'absolu tout tika au moins OK na sepedi na lilobo pesingai siko na kamna petit na ngali bindi moko dès qu'il a Koffi Olomide ngande Roman King modèle cheval blanc punda pembe na awaka na réclamer des kambuka ya mwana oui mwana ngo réclamer pas nani moi n'est pas Tantino Jaël Chaud ah donc tu use un mobile Jaël Chaud ngamna de virgay on te dévierge bien merci na tiki on nous bon pour continuer les temps sur la langue japonais merci je pense que votre beauté la biso comprenez l'émission je pense que tu vas naître ils ont mbuya ya bateau internet no mo bine kinaka langue japonais bon d'abord double king et puis bilan il y a 2023 mobimba nde bandaki na nde to sukisi yango pona yo qu'est-ce qui a changé et là on évolue dans le quartier latin et là on est sali les lopes ça tombe sur ce qu'on fait le midi ou azagi na ngota bakisa surtout de ta part aussi qu'est-ce qui a changé merci nga fana bana loba no ebisaka ba fani tout balinga ba to lobi trop ba to lobi trop na tali ba commentaire ba to na okipe ba to ne ba to zoloba o langue japonais o boy langue japonais o nini te biso nga quartier la te langue japonais na ka pa carte na pa na la Koffi nga na zaka na Koffi biso ba langue japonais to zaka bano to zaka pembe na Koffi to zalaka na Koffi OK on peut biso tindamela biso pas Koffi et tindena biso pas mutu musuite donc na zaka na Koffi ba to to banda yoka o langue japonais boy ba yoka la bango loko mote soda DSP libindi moko aga na Koffi Olomide pe na ozalaka na Koffi Olomide question tuninga wana nga pona nga na quartier la terre maramba sike bakisami OK pona Koffi Olomide to zuba featuring na ba Davido okese eza kitoko ba mama si ba continuera toujours ko yemba banzembo su ya sika donc quartier la terre peso okese susu bongi su makasi ba chanteur na biso to wana ba ko moyemba su kitoko makasi ba bakisi su makamba oyemba donc quartier la terre et comme sur na niveau mo alikolo peso kitozotala na kata Afrique a sozotanga okese bazotanga kombo na ngweza ka okese oko oeloba mara ezara quartier la terre au quartier la terre salibou au quartier la terre bon en Afrique mobimba en Afrique tout ça peut être son monde pour le monde tout taper na même na Amérique wana na Europe tout le monde okese mo pe lo ba malo quartier la terre okese mo pe lo ba malo le quoi leader na bango te Koffi Olomide ba lobela le quoi Koffi Olomide azate ba tutu ba lobela ka Koffi Olomide donc pour nanga penda anoto tsoleka makambo to zuna quartier la terre matin kitoko quartier la terre bien quartier la terre kitoko donc biso ben to zuma makamba sikebele oyemba déjà ko soit déjà que ba Davido déjà ko sa ba featuring na bango botuni na bango pe botuni pe clip et ça lika munene au point okese pe ko mona ke ba okese ba voyage belé et ça ba Afrique pe okese munene fu ba bango no ebeta na ba Afrique nanu ba Europe ne mona za kana ngolo roté ça veut l'autre et ba Europe za la ka to ko tsa ka maka mususu mais ba Afrique ndé za la bien
Afrique ezaka bien pour na nini yango ça pour ni bayeba koyeba opé ndeti bayeba pays musuna kata Afrique balobala bango teke o baloba tam suki bazana na langue mo ba langue belé belé to pays na bango rien soki tam suna ndeti ba Angola na okaka bato ba portugais reprendre oki tam suna ba pays ndeti ba Zimbabwe na bato ba tam suka anglais reprendre donc ça OK c'est so beta mina ba Afrique ça peut bien et ça peut koyeba na pe OK c'est pe ndenge zo yebana. Et ça bon, on est biso na orchestre na biso à quartier latin. Tout ça premier orchestre na kata monde to beta danser en Afrique. Afrique pinda to beta ka pour Europe pour to lobate. Ba Europe pour to yebi. Bana ko batu ko muto beti ba concert belé na ba Amérique na ba Europe et ça ko filomide. Mais na ba Afrique inde ça kitoko. Ba mise faut ba na pe na ba Afrique pe ça bien. Ne tu que concert muto na Sénégal. Muto ça bien. Ça va. Reprendre ou est sous concert mutam sous na Kenya muté ça bien ou est sous concert moba na Zambie muté que ça kitoko donc ça bien OK c'est fait ça la bongo donc en tout cas biso penda bilan na biso ya quartier latin na ninga landemi 23 et kitoko mamutu kitoko ni tout kitoko donc ya mabe comité pour nga elo la commission nzambe na lobité mais na ba orchestre nyoto esali au moins que ba orchestre musu mutu mo akufaki mutu mo wasala ki boy mutu mo ko asala ki bo accident bo mutu mo asala ki bo mais biso quartier latin orchestre pendant en tout cas tous les musiciens na présent na biso à côté kitoko maramutu kitoko donc maramutu ça bien il y a un chose que to bandi ndesiko pe su to bandi lisusu tela su to côté sous janvier to kebeta to beta lobi le 9 bo beta lobi na bene tala su ne ba bene wana nejo kese kebeta concert na ba bene wana za pasia omona ngotea kese mo welo ngwe kebeta na bene za pasia mais biso siko quartier la tête au beta les 9 dans les 9 ya lobby à mardi ba tout baza libanda ba ke kofelo midi na minute ça na bene akebeta ça longwa ki déjà alongwa dimanche na tongo lobby akomi bene akomi déjà akobeta concert na bene wana monter ça kitoko ya wana concert na bene. Voilà, je suis toujours avec Landry japonais. Mais biso et lo musume ngina bakisa Ibrahim foye barango quartier latin et so keso liboso et futa kabatu. Mais il y a un peu de ya par wana nyama kor masana yo d'abord ko lobanini kozana soda ozagini neti nyama kor atiki yo obunda yo moko et ça on ni sala yo ndenge. Bon ngana yebike ndenge batutu bayaka to yebi mitema batute. Tebi be mitema batute tebi makanisa ya mutute mutu mutana makanisi na mutu mutana makambu na biso ngana ya deja ngana nga dia na quartier latin na bengama de achacho na osada achacho masa pe pasa ina makambu na aibi makambu neta msuninga yelaki aipeta na makambu ninga kendeli mais biso na quartier latin batu ba lobate ki o quartier latin ba futa batute biso loko esala ki biso loko esala ki biso Ibrahim na betela batutu vérité bayoka. Et on a profité na pesimbo tato na mot fleuri pa pasteur Michel souika na mot fleuri na amato numéro 32 pasteur Michel donc lumière ezawana donc pasteur Michel na pesimbo tato na amato wana biso quartier latin batu fo bayeba yango quartier latin eloko esala ki biso po elo musupe sali kabawanga na petea ki batu na reçoit salaire te batu na futa biso te eloko esala ki taso confio midi afuta biso te bebisa kini. Et ça qui est mission musu tondo osala. On comprend? Biso quartier la tête qu'on fait le midi à futa mutu te qui pour ofinga mutu. Voilà. Qu'on fait le midi à futa mutu à memara mutu voyage te qui pour ofinga mutu. Voilà. Qu'on fait le midi pour soko so finga mutu et puis ça qu'on fait le midi kanda. Pour qu'on fait le midi à ibisika wuti. Tala qu'on fait le midi banda bani musique nae. Azana vie mon côté o te qui beba na obo basala discussion musique ezalaka nango mais ba finga yobo azana ngoti reprendre dans biso quartier la terre soki to non so salaire te so ba futaka biso te reprendre ezaki ki pona ya ndenge ki ndenge to no finga mais mission monsieur ko finga ne la ba ndenge taso so no sepelati ndeti biso ngala ndi chapana ko ba pe vérité mo boy mais mutu mo za tsa tu po biso quartier la te ba te bele batala ka balanda ka biso présent na biso fati mona tsacho numéro 20 tsacho donc biso to la ba ba responsable ba patron ba nani ba te bele ba la quartier la te ce ko ba biloko wana
et quand comme le roi ndeti ok c'est comme le roi ndeti abatu mi soit ndé salaka parce que biso to saka bongote ya on moni que Koffi Olomide a ko futa bato te ke o baso finga jamais faut futa moto azo sa ndé musala o sali musala no kitoko ba fucho salaire na yo mais biso tout ça na biso na quartier la terre pinga na ya na quartier la terre pour na salaire te ngana za bien formé par Koffi Olomide o po ngana koma kutu agwempa au côté de la famille, ngana na famille. Ngana na famille. Ngana za na famille. OK. Ngana na famille so tela ba mama wiva bazawana, basanda kazadi bazawana. Ngape landi japonais ça na pese mbota to. Ngape landi japonais na za na kata famille wana. So moni ba vina ba papa langa ba ve Joniko. Donc ngape na za na famille wana ba grand frère nanga. Donc nga Koffi Olomide kutu aza sous patron nanga te. Akoma grand frère. Donc nga quartier la terre, ils a parlé. Na équipe pour na salaire té na équipe pour anité o na soka pas Koffi Olomide et les qui salaire pour na ko ya lelo ba footinga mbongo pe ba footinga tamsu na footi nyongo tamsu na footi pe mwana minerval siko lobi na tongo tamsu mwana pa ko bela ozonga super patron wana siko tongo ozonga pa patron wana o sani alors pe ce suka mbongo alors pe tamsu mbongo ba kisi ele kata mususu salaire o ba pesa kiyo yango fo sara motema okita ya okita nga lelo landi japonais ni naza soda d'esprit na ok 25 ans na quartier la terre et ça déjà belé de fona saka na maîtrise. Merci l'André japonais, un petit conseil na nyamako oya qui a peu pressé ya o tikabino okolo banini je pense que on doit dans la époque on s'attend à vraiment dans l'émission bon ngana koloba l'émission ezali première fois l'André japonais depuis nyamako à Longwa TV depuis mambutu oui les canaux na ba guerre aux obunda na internet dans mon bébé les obunda na internet première fois l'André japonais ça la sortie médiatique na okoloba ne makoro en ligne plutôt les canaux biso ngalo na lobara ke et s'appelle Kamotu ninga vena nga Bruno Lubika mbonga pop mikolo ba bengi Bruno Lubika malembe kalembe lembe Bruno Lubika boss na nga ilunga kalala kolezi boss ilunga kalala ba boss na nga no surtout ba vena nga ba docteur dekana o ba vitu zakina bango ba docteur Paul Mutombo nga conseil na pesa eza conseil na ko pesa te azaki pe précédé ayebeki tana eta mso ayaki na quartier la terre tana eta mso kokaki yango ke makamune esika pa ke eza pe héritier wata eza pe karabien azapika kimia au sapika mamne ngalo na lobarake bon mukolo ba pesa ke conseil pour mukolo déjà azaradia na makambu na moto ba pesa ne conseil tam c'est pas moi na muke o ne taba nini ayibina mambo tambola te mais moto déjà tambola déjà ba pesa ke conseil te ba pesa ke ya ndeni te so yo mo comprendre te mutu yemo oyeba. Merci l'André japonais soda des ça dit tu éviter ce tout l'esprit de bini mogo meto qui na biso c'est vrai Koffi Olomide ba concert belé featuring na Davido pour na yo mon on ndeni ni pito na type o aseli biso sindi le cœur aseli biso au peu déjà le na on ba ça ba challenge na go alors tu peux nous dire quelque chose l'André japonais pour na yo au moni featuring mon ndeni o ezolobisa ba te belé ça déjà 3 millions et quelques de vie to comme on a 4 millions mabe nga elo na singa rara ngelo na singa ne force musicien de angwana moni Koffi Olomide a otika la osilate Koffi Olomide a osilate a otika la osilate kosila ya Koffi Olomide eza yemo so va na parler mais so pas va na parler a osilate na mbongo ne wana ozalaga donc force ya ngwana on a essayé ba tous les jeunes nga c'est que les jeunes ils a disque oh ba toi comprendre tous les disques na monde kuimba diana Davido bongo featuring a danser bongo na Davido mikolo to saka kalimbelembe ya katobina kalimbelembe donc Davido ninga sana isa bien tout le monde Davido ninga sana ayembi kitoko Koffi Olomide pa yembi kitoko eza kitoko makasi on bato bazwaka ata koyoka yango ba kopa musala o Koffi Olomide batinde na mukila se featuring ana kitoko makasi eleki bien webi ke to uti na mwinda Koffi Olomide pelisi mwinda ahiswa kitina bango suna kalembelembe donc ayo wana ba moko
Davido mabe na ebisa yo koyemba déjà kobeta déjà eza kwa deux pays mo sangani koto Nigeria koto congolais donc Congo déjà ça na déjà comprend déjà pays mo deux pays na sangani et ça li bien et puis si mon force mon lisusu il a expliqué pas Davido nenga sata muso sakani kaka alors ibanita ebika Congo ya laka epi ba misa Congo basalaka maintenant tabeta featuring mo ya danser kina misa mo congolais mo nanuti mais o PCP makam et PCP Davido makam makasi mais azalaka ne pe na makam mais azuso makam makasi ko felo midepe azalaka na makam mais azupe makambu et pas Davido sur makasi po ani ba petit ba ochi susu ba yeli susu o po bana kilelo o to zala po mikolo quartier la terre ba benga ngo elala te biso quartier la terre elala te biso elala te do biso elala te do biso biloko so elali fo ezaka ya moto biso ya moto donc quartier donc ngapona nga featuring na Davido kitoko à part ça so featuring so confelo me ba nzembo su ya mamasi Cindy Leker omoni ke confelo mide ayemba yemba batu petro lelo pe on esa ke Cindy Leker aza chanteuse lelo ke ayapa confelo mide na intérêt ayaka o yayebi pe yango pe kokisami okopo na ndenge ni confelo mide ba musicien bele ba leka na quartier la terre mais musicien mo ta soit tant kayembe la confelo mide oui bien mo mais lelo Cindy Leker yewana nzemba confelo mide o ayembe le confelo mide isanti mo kitoko isobeta kitoko donc bato bazwaka te ya koyoka yango bayoka nzembo Cindy Leker ayemba koyemba miziki nde foto lobaka na makambo koyemba totika makambo ba disation boye nga boye poso to ndo landela ba musicien na kati ya Congo awa to landa peki ba musicien ndi ba vivre na kati ya Congo ba musicien misu ba vivre mabe mais au monde avec internet le bita msuki yaza mutambongo liboso mais so taleli a mutambongo te OK comprends comme la bisa so notala mais so tali ba musicien baza libanda au moins que musicien ba biso kaza mutambongo o senti mutambongo villa o senti mutambongo danser ma mutu danser mais musique il faut to le bien musique biso ba congolais o nzamba tindela biso ezama kama musique to le bien musique faut to le baké Cindy Leker nanga leki na oyemba confilo mide nanga leki na koyemba bloka bongo nde bien ndetinga na mona featuring leki ba featuring nyonso o na mona lisu ya danser Papa Wemba wake up mon ba bloka bongo siko ba mise na biso misusu ba oyeba te ba histoire ni ba otika na ba vie ba Papa Wemba lelo Ibrahim na bisayo ba Papa Wemba lelo atika ba histoire bien atika la biso filme ana kata la vie est belle et lobe est belle Papa Wemba na kata film ana Papa Wemba la biso ninga okufa déjà oui bien go to mona film so pepe kala sala nini akuya na filme au mona moté na kata podium bani Papa Wemba kuna la vie est belle Papa Wemba pesa biso courage alakisa biso ki ya mfandu alinga zo mwasa Papa Wemba mais Papa Wemba sali nini alele ba petit mususu ya mambo esala makilelo omoni soma ngoma histoire bien rotikela bato na finding ezala la film na bien Ibrahim to beta lisongo comprendre na Papa Wemba lakisa biso ke mama moko boy mama azama patron na yo me akoma mbayi ndao omona ngote mongali chauffeur mais omo bimana nani na patron na ye omoni ba omde kenda de histoire eza bongo ba biloko rotikela bato yango wana ndeti lo confirme de so avai na ye ay sabino wake up ils a featuring à danser mais ba musicien mususu tuni bango ke pozo ata obeta tata muninga na ta disque bo mobimba pena featuring à bien mais bango to balolendo ba fier bani siko lo ba histoire ani yesa ka to histoire na beta na salle mobo na beta na salle mo tongo lo ba salle mususu ezobima mais musicien so bo betine featuring o mona ke bo betine featuring bo tamso koza pa kufina yi mais yo tika ina na makambu na yi ndeti lo confirm de wake up so ba luka le moto pour des termes so ya bo ba nzembo wana ba bandelango ba luka na ba luka confirm de moza histoire bien mais na kata sala ba luka mutu musuite pour sala wana yo zo lobelana au moins que sala ngota mususu ozano suna succès wana di ba kiso ba ku joana pe esili na L'André japonais, c'est l'André japonais. Soda d'esprit. Je pense qu'il y a vraiment des trucs sérieux où il faut tout sur là. Je pense que Bana Poto, Beli Baota la Bissou, ils ont une émission où tout ça dans l'André japonais. Ils ont une première émission là, sortie médiatique à l'André, Anna Mamobila Oroba. Voilà pourquoi tu es à travers l'André japonais. L'André japonais, autant l'internet, malgré tout, vendre quand même. Et Natel, on a fait biso dozandeni
ngala sana nga moto na bayi na TV na bayi na ba chaîne ba TV ba ni mais tu yepe na internet biso to boko la ba na makambo na talaka nga talaka o na talaka ya malamu na tali o ya mabe musubi na talaka ba makambo so biso ma mabia na talaka sa talaka obi ke soleil wa ngana kin soleil ya naibi bukuta na yi tito kutana ndeni bukuta ni te tito kutana te ya sana makambo ne ngapi na makambo nanga ya na biso ke biso to za ba vrai biso to za ba to te kendeni oyaka o changer boya o sate wa ani na kin aza wa déjà si ninga to zaka na zaidi makambo akala na ko son son suya sikate ezali eluka kale kale po ani biso eluka sika mo ezate po so eluka sikezalaki mba omona ake matembela sike bima mais omona pondo sika ebima. Voilà. Pour moi, qu'est-ce que je veux dire, tu sais que le pantalon miné, il y a miné. Merci, Batubouta, la biche belé, Nazabona, l'André japonais. L'André japonais, Batu belé, bon fin à couper le bidé. Pour l'André japonais, out de Girangonde. Et bien que Batu belé, m'a envoyé le internet. Où il a fini couper le bidé, bandé on absorbe assez, couper la lama. Oya mobala bi ko faisait l'autre côté ba taquer Cindy le cœur na ko faire le mide notamment confrère na biso Alexis Wechi ou Sara Bongo na ala Bongo communicateur et invité je pense que ba ndeko belé ba bi Alexis Wechi ko za ko taquer plus Kofi Olomide aza ko finga même l'artiste que asila il va benye pépé donc ce que muto asila zana beto to so mona koto na yewana ndetinga landi japonais soda despende na vandia na ebike mutaleki Kofi Olomide azate merci nazana tante ki osa c'est ngani na vandi pe bango pe bayebi na ndenga na yebeli Kofi Olomide aleki mutaleki azate seconde Kofi Olomide mutaleki azate jamais na ko lingani Ibrahim vous comprenez les gars cameramen donc jamais na ko linga ke muto ngana yebike Kofi Olomide Ibrahim Kofi Olomide aza danser so Kofi Olomide asila poni bulu ngabo chrétien mission asila non tout le mission bele bana kata kinya ba fe bozi ba ali ba fe na biso banyoka longo ba ali ba papa na biso comprendre tout ça ba kese bele za na kata kinya mais poni bini botaka ba kese musuti bini bulingaka bola na Kofi Olomide asila te Kofi Olomide asila te Kofi Olomide asilate aozalara na biso donc Kofi Olomide asilate Kofi Olomide azane bien Kofi Olomide azakitoko bango ndende baoluka ne succès nde pa ya Kofi Olomide bino so Kofi Olomide asila butika na bino ti botaki ba Davido ti botaki ba Davido botaki ba Diamond bataki ba kalash criminel on comprend bino mo besoin de colombe neni bino chrétien ce ko moto OK bino bo chrétien même mutonga sila c'est que bino ne bo bona besoin ki bozo ni makambe pa na Kofi Olomide sila te ngana tuni question là déjà pour la bande la montali ba sims o Alexis Wechi afinga Kofi Olomide ni ta finga ke ndetini asila c'est pas sila babenga ndeti mwana na garçon no ebisinga yona Ibrahim lo kuta mabete to lobate yebi makama musique ya Congo te ayebi yango te ko bundana ba bundana yango te yaona yebiso biso balandi japonais taka ngala landi japonais mais biso dozu ba punition mosu po anini ke likolo yani ya kofinga wana ya koloba biloko mosu wana mwana no lobana ayebi makama musique ata mokete Alex baza ndengeni baza merci internet pardon merci internet il faut pas ça internet merci OK donc this internet ningeza ba yebende ba mission ndinge yabo ba sepelaka ba sepela so yango ezalaka te ba inga ba yeba na pété ba inga ba zabi ba journaliste pété ba inga ba zabi ba tout mona ba ngoti ba bunda ndeti bango so biso ba landi to no leka ba TF na ba TKM to leki ba TF na ba raga to leki na ba canal kin to sai makambe bele bango ba salini ba ika po ni ba mon internet ko zo mo téléphone ayo ozoti mo liboso no bo no finga wona zo ko ne ilo côté et ça va sepela ndebo merci internet. OK. Et c'est le côté ne ton fin a fini qu'on finit. Oh yo ka kinga na peso sur réponse. Pour na yo ka mambo na tala répéter. Alobi Pepe asila et confiance aussi la ndenge. Pepe asila donc confiance na terre aussi la terre. Confiance na terre aussi la terre.
Darabi Pepe faut beta non 3 arena. Kobeta basala eza na problème ité. Problème munene eza na musicien na bino ndeti nga na pembe na Kofi boy. Conseil on pesa ko na on pesa tant on pesa Kofi eza ndengini. Faut abimisa aya zakane ni abimisa kande ba musicien. On a biso ba wake up ndeti kala bongo. Musicien na bino leader na bino bolo ba makama basala. Ça lelo côté Kofi le ba sala beti na mboko pe beta aka na mboka. Kofi le osila. Na micho Kofi le azali. Numéro 1 la musique est pour nous Hollandais. Numéro 1 musique. Numéro 1 musique. Numéro 1 la musique na kata Congo azala. Actuellement, numéro 1 na Congo. Na Congo awa azala kate. Oui pour nani. Tozana bana misu baza bana mikie. Ba osala succès na baba congolais mais ba libanda. Vous comprenez? Toi bana misu baza ba succès awa ba osala bana succès numéro 1 musique à Congo azala kate. Mais Bandeko Baocha Fali, actuellement, c'est lui qui est le numéro 1. Numéro 1, il y a musique. Il a fait 3 arrêts, il a mis ses albums, il a cartonné, en bêta partout dans le monde. Numéro 1, musique. Numéro 1, musique. À Salini, la musique. Numéro 1, des fois, le barra bien. Numéro 1, musique à Salarate. Mais numéro 1, Tamsuya Bayekonda Bazali. Numéro 1, Baluba Bazali. Numéro 1, Baswahili Bahali. Mais numéro 1, faut pas le barrer bien numéro 1 il y a ba chanteur. Il y a ba chanteur les années. Faut pas le barrer numéro 1 il y a ba chanteur. Ndeti numéro 1 il y a ba chanteur. Na ocha Kofi Olomide. Pas Kofi Olomide yembaka. OK. Na niveau la génération là oh ya Kofi Olomide na ninga bango. On comprend. Numéro 1 la musique à Congo azate. Numéro 1 la musique à Congo azate. Pour ce numéro 1 musique à Congo azalaki. Mais tout le monde a rendez-ni. Tout le monde a raqué, la biso numéro 1 à la salle andeni. À la salle, moi, spectacle à Mounini, toi bête à refaire. Et pour n'a raté. Numéro 1, tu vois tout le monde, à la studio, et à la belle, mais à Sovara, mais seigneur sur toi, rien. Bazana Mouti. Nazo te confirme dans la studio, na yazana makamlo, tu dois pas dans ndenge nini. Te nazo beto te, wale sana ba condition belé. Victime. Et ça, tu as parce que bon, tu n'as pas regardé, aux humissies, aux humissies. On a besoin de ta concert, moi, avec ta concert au salle, moi, ça n'a pas fait le coup dans Zanango. Numéro 1 de musique à Congo, à Salarate. Mais tous les années, ce qu'on a numéro 1, il y a un chanteur, Azali. Kofi Olomide. Ok. Il y a un chanteur. Faut pas le barabongo. Faut pas le numéro 1, il y a musique qui était. Pour la musique, tu vas mettre ta musique qui était. Pour la musique, tu vas mettre ta musique qui est OK. Comprends? Musique mo bobé tata muso ce matin studio muté début no. Ouais c'est musique qui musique mo bobé tata muso ba concert boy nini muté début no. Comprends musique qui numéro 1 la musique a raté na katsa Congo. Porte ba musicien na ba musicien ba obimaka ba zala kaka ba bimaka kaka. Mais tozane ba numéro 1 ba grand chanteur ba ali ni tu Kofi Olomide. Ali numéro 1 il y a ba chanteur. Faut le barande bomba le barande bongo. Bino ba numéro 1 musique. Musique et ça. Conseil nous représentent on a biso na Alex ou attaquer plus Kofi Olomide ou azoloba vie pour na mutu na bika ke Kofi Olomide asila ababenga ke pepe asila pepe azana kaka potine barabatu basa fali mabe pepe azana pour apesa doit utiliser rabatu à utiliser tu vois même à utiliser il paraît très bon ba grâce demo azana bango na poto ba mai mais balobi a utiliser neni Kofi Olomide na sila a ye ndeko na biso na mwaso tangi wana grâce tembo tutangi ana zambala mbai na ranani azam ta mbala journaliste moti popol siko utiliser ande ka famille nani ya fali akaya bango siko mutu azabonga utiliser neni ese mbai na kolinga ke Kofi Olomide ke mona Kofi Olomide tuti kana biso Kofi Olomide aussi la te azala bongo moni masande azana azala bongo yimuti mabele ko mobota yi non oh pecho na Alex yimuti mabele ko mobimai te reniga normal te tala e bien mobala raboyi mobala zaraboyi mobala zarabo so ya tora o mabeke ni kabwani mais o muta ko mamwa si ko mabele bimaki bo pe muta lo balo ba to pour ba life ça mama baba siti ça mama ba mbalite ne chi poème ko zatana te azani ka ninga zabongo azani ka bongo merci Kofi Olomide aussi là pas Kofi Olomide on peut ça maman matière merci beaucoup mais batu internet pourquoi ka Kofi Olomide ni nyango lisui ah là déjà japonais
C'est vrai, c'est vraiment comme un conseil, c'est bon, c'est tout pour Alex Lotti, conseil, c'est bon, non? Conseil, non, ça. Outige bongo. Ou Azalara Bongo. Azalara Bongo, Ningasana, Zara Bongo, Biso quartier laté, ça et la laté. Yamoto. Biso quartier laté, la laté. Biso quartier laté, la top. 6 na 6 ka. Qu'est-ce que c'est ça, Bongo? Mais ça est au finger naté. Pour photo, il va la paix. Tant qu'on se bat au finger, qu'on fait le midi papa, tout sur la rapide. Tant qu'on fait le midi beta baba, beta baba, nzemba kalana baba, V12. Bon bazalara. Bon bazalara wapi. Tant qu'on fait le midi au sama mini batwa zala wapi. Ti le qu'on fait le midi zara na sexy. Ti le qu'on fait le midi zara makambuka na top. Petit le qu'on fait le midi mtabimisa. Bateau yo bango ba lo bawana. Malgré tout ça, actuellement, comme bango ils ont pépé, babi pépé le moine et qu'on fait le bidon le moine na G, attiquer la bango parce qu'il y a beaucoup. Pourquoi qu'on fait le bidon G na bango côté nini? Qu'on fait le bidon na G na bango te? Qu'on fait le bidon na G na bango te? Qu'on fait le bidon na G na ye? Qu'on fait le bidon na Karina landa makamu na ye? Yo moni qu'on fait le bidon mi pépé yo. Ba tu sois simbi on ba touche. Oh ya ba voyage, oh ya ba memi mutu ba voyage. Ba tu sois kana go me mateo memi bango. Bad monsieur simba na ba voiture memi bango bad monsieur sai ba biso biso mi pepe wana biso quartier la te simbi biso simbi binote biso tozana makambo na biso ko felo midi ana makambo ni masala mais na basala wana oyo ndeko na biso mona ya ko felo midi beti okoloba nini na basal ngana yibi basal na kati basal nyonso to o mutu to obeta sala munene ezalaka bien ya mutu ndeni ya musicien soza leader yo dia ba yebi yo ezalaka bien pour nini o profiter pe o bimisa bato webi ndenge za pona nga ba concert na to ba betiana ezala ngolo te basale loko moko te pe ezala loko moko te boy boy mi sana beti lao sana beti lao hôtel ba concert en Noël c'est là hôtel ba concert en Noël abimisi la biso na Zénith de Paris il y a le roi de la forêt abimisi la biso nani héritier abima héritier wata na pesi gogani mbota to héritier abima te na disque te héritier abima na disque te mais ça grand chanteur mayemba na disque te héritier asali makambo mbala moko na nini na Zénith ko bima na Zénith ya na Zénith ko yimiko ti lelo héritier bana bima na Zénith wana to yo yebi ma open na disque to mo héritier mo sa nini ayebani musicien o nani konda nani ekon fali popa o tangini nga kombo abima wapi abima la quartier abima o abimisa ba wapi na Bercy te na Bercy de Paris oya mantimba kolele siama lwataka bana kusobile na peso siambo tatu na CNN abima wana ko bima mo abima na kata concert baganga yango esalama habongo yo siko yebisanga tous les trois concerts yo lo balanga so tous les concerts bo beti yo oya malamu ya kitoko ni yosuana nazuka so ezaki kitoko et puis so yani 40,000 personnes nazaki concert ebimaka concert wana ka trophée wana pesa wana kata salle esa ko na salle ba pesi wana ba trophée yo wana beti le concert ya kitoko esa ndini tikala so ebimi lelo mamo lo baba mo ebimi na babar bato mo betango Lianga bord le truc on a marti après tout le monde on a baba ba concert on to moni on ba noko ba betu wana o tiko mona 3 ne ebimati ebimana ngoti pelo mo spécialisé yola de pona yo eloni ya malamu yo moni wana c'est ngande fona to no déjà te ozande kolanga to so la peka kate même na bato bazo tala biso au milieu du village là bato bazo tala biso ngala lo bana bateke pona ni te ko holandais japonais te na na bete bino histoire ndeke ndaka sali to munene babimisa ka musicien etika la pe histoire ya musicien ngam na gangster bato na sali boy ngam na salaki boy ngam na bina ba ya rabongo so no tangi ba musicien ba bima na ba sali oye ba bima boy ba chanta misi ba bima wala Zénith de Paris aboka cri oya mantimba nkolele siama nongana bana kunsobine abima wana na Zénith abima wana ko sala mune babimisa musicien sala mune vrai musicien vrai leader nditi ba confier le midi abimisa musicien na salle moko abimisa ba mbasi ba Emmanuel Macron ba télé basala ini basala ini bon nga pona nga la mone loko te yo tuninga question ki na epise pe bato bala nanga bato ba ibala eloko monga na mone nanga te na mone nga pe lo mo ya danser pe ba concert na bango za ba coup du joie miki et ça dit ko ba ya coup du joie ka concert coup du joie et ça la rate
Ah bon? Bakele mo kaka esi nango. Ah d'accord. Kaka esi nango. Esi nango. Merci, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Tout ça pour mon Non, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Mais avant de toquer la shit déjà émission Nabiso, dans le japonais, tu n'es pas seul dans le plateau là. Et oui, fimo Joël Show. Naibi. Pendant Joël Show, azana ni na vie ya Koffi Olomide et puis na vie na yo moko. Azé logote. Vraiment azé logote. Ay logote na ndeni. Azé logote na ndeni. Et logote na ndengi ya otuninga na ndinga makam na katsela te na ndinga mutu. Te pona mutu aza mutu. Mais ay logote. Azé logote na ndengi nini. Azé logote na ndinga katsela te. Aza ne loko moko te oki même batemi na Koffi Olomide na tribunal. Même ate batemi na ndinga musala. Aza ni na clip moko. O tout le monde va danser si babina azati. O tout le monde va bibisio to. Babibisia, tout le monde va patience. Tout le monde va batemi ba petit na balika ba anya ba danser c'est belé ba bima wana. Ba mami o comprendre. Baza ba danser so que so lobi likambo. Ba lo bakela neti nga landi japonais. So na bike Koffi Olomide na zalaka pa Koffi Olomide. So ba tielo ngiti mo ba omonanga. So ba tielo ngiti mate. Ba omonanga ta so na répétition mo to terminer ba yaya. On comprend? Azana ni loko mo pa Koffi Olomide. Ezarara bilobela penga na yebi nga na yebi biso to akaneni biso bana mibali moto welisa ndeke na bimana petit oyo maintenant otena mona mwasi awelisa abimana mobali mo bezala rati nande mwasi lelo ba fie belé ba koma ba mona ngo sala ba kalo ba na bimana te wana mutu soso ba poni alinga zwa tamsa ali pupa na bimana ko te wana linga zwa alimata msusuna mutu inga zwa tamsu bezi nembo makamni manga zwa nga sali bongo na logique nga na biso zakate penga na biso fi wana zo lobana aze loko moko te na kati ya quartier latin atikala ko sala ta 2 semaines na quartier latin te bimana Koffi Olomide bimana Koffi Olomide na ndengini Koffi Olomide mutu azoloba apesa Koffi Olomide sida na sida atikela ngo Koffi Olomide te omoni siko yoka na biso yoka na betela yo mona sinile kia ndenga za omona batutune baza Koffi Olomide na tawana te ezande soni esala mutu so ebi makambo yo moza nango okomoninga soko lo babilobela comprendre Koffi Olomide bimana ba danser cité Koffi Olomide azana ba jar wana te Koffi Olomide ba jar te ko danser mo bala ya sala bote Koffi Olomide ba jar wana te Koffi Olomide sala te Koffi Olomide soka ndo batela bana ba danser et c'est là pour la nino qu'est-ce tout faut protéger bana basi pour na faible mobali ça rapport moi mwasi pour na ni même na okese nao pour ba sakano na okese nao pour ba toi diminuer yo et ça rapport na moi ba diminuer pour na danser na yo yo moni pour na respect Koffi pour ko malelo Koffi bongo yanga batela ba danser na ye petit lo batela ba danser Koffi Olomide yo biso so ba combien de danser tout ça na bango chilelo o ba olinga so ba ya o ba benga ngala ni japonais ya o ba to balinga bazalaka yo combien tout ça na bango moi na pona l'action que loko wanete mutu azala na ye mobali na ye ngala vanda ki na ngala ndi japonais afa nanga tera zaina moi makamna na pale fina nga uti Angola abengi ngala ndi japonais na makamba oloba ngabite bambozo oloba zila vraiment je n'ozonga pena TV quoi je n'ozongi TV na obenga Ibrahim to solane oloba on a TV donc yé tout ça na cheval blanc azabongo papa ya bana ya Joël Show na TV cheval blanc aux un micro bato bele ba là on a poto na monde entier alors pour na yo Joël Show azaki na vie na yo. Bon, merci papa journaliste. Voilà. Ne opesika parole. Joël Show azaki moi sinanga na dévirger utangola. To botene moi mais asalange lo mabe. Joël Show botene moi là. Oui, yo botene Angola. Oui, akima na mwana na Angola tiganga kuna akima nakenda libanga na Zamba. OK. Aibinga $195 akimi na mwana mais akoselanga susu zemi moko bomi yake angate ngamona iba periode na ye akoselanga zemi mais lokola mutu se abota maki
So à cause de mi pona nini poza ina mbongo kasi logo bando beta ono koluka ba diamant la mendicité forcée c'était mendiante. Oui. Nandeni. Bongo yo ozana mobali na yo. Obotine mwana. Okoseli pe mwana mususu. Ngana ndenge na ngapeta ke prêtre na yo masolong. Mais na ke utizamba okimi na ndaku na biloko nanga na $195. Moins zéro ata 1 million te. Hein? C'est good. Mais na mingi alobate nyos oya osala asali ya vina mais azong selanga mwana nanga aya utika ye na boulevard Biangala na cité Salongo et pas oya yebi soki te makila nanga wana trahir un jour pe trahison de yango pour mon trahir mais fait cheval blanc na habité obi quand même besoin de internet bakour toujours bon yo qui finit dans l'hôpital t'as la personne moi na déjà moi na bazong solo moi n'est pas gel chaud mais gel chaud ça la photo quand même est-ce que vous avez quand même na relation na bande quoi gel chaud il y a Zambé pardon Zambé gel chaud Zambé oui mais obi que les lobes baby que gel chaud na sida sida na espace ngo lobby wana ye kindumba kimbeat chel na sasa oui na obi ngobumut obi ke batu ba otala biso bon batu otala biso te tonga il y a des gens direct na télévision oui mais tu nous dis quand même lever cheval blanc et on te déverge à Sahel oui certainement et on te déverge à Sahel ngamna mema pe langola et on te manga mais akimanga mais quand on a gagné avant de déverger avant botisaye wana azara ndeni azande mo sala est-ce que famille n'est pas moi ba moi parce que le billet dans la famille ça wana kimbambe ba chel na biso kutana na ba ermo ko so ga bumut mais orgazo ya piège a piégé ayiba yo akim faux petite. Alors yo tiangola oye uniquement pour réclamer moi là parce que banande ba venir na biso à lobby. Oui. Est-ce que on assure famille à gel to gel à libérer moi là yo zoé to écoute au samba na ebité alinga go kuta na ngate menga nde nazoluka yende o luka muto na poto mais atindela nga mwana ngati mais tu vas qui miselu tu vas qui miselu akina fuji akina ya fuji mais moi là la fuji mais tu na fuji ça son sa mwana ngati papa na vieux cheval là bokilo Poutine ngai bokilo Poutine ngai Poutine grand guerrier owning samuki mwana kazi na bala niece na bazana na Russie. OK vous comprenez tokolo bla mambusu na TVT mais azong sa mwana ba vie na etalinga te mais mwana nde azong. Merci beaucoup vieux cheval blanc okolo banini na famille ya Gel Show na bandego ba otala biso bon na poto partout dans le monde famille na banda ko se présenter yo ancien mobali ya Gel Show et puis botane papa ou botane mwana moko me ayibanga su mwana ya libanda akotse na ndako na ngai mais lokola za net mais siko lokola mutu azaka mutu nzambe donc okubuma pe mwana na te mais basoni na ba rimer kimanga na mbongo na ngola fola arkaka ya bashimboki $195 ngakota azam moins zéro la midi. Sinon, la midi, ça va quand même. Il y a mon insulte. Oh, mon interview. La médité. Il y a un fait au déclaré. Papa, est-ce que na bien na chema ina mnoko. Na chema ina mo na lobat. Asala ni so sala me ayela nga mwana nanga. Eboso azong simona te bo sukandeni. Bo sukandeni. So na kena jisiti nga pelo kwa la prêtre etant que
muta miso belé na dame siko akufa pour le monde au bouma e bunguko e makambuti neti libindi moko ndenga zalia yo kimi na mwana e atozo mwana te ba prière na we bien yo na libindi moko boyeba na ndeni ni pour que libindi moko lelo Angola ngane toze na Angola nebike oui o leki ya kofiolomide bon ngai tangi cheval blanc bon makila na ngane tout en qui mais na yega ko réclamer pas na yepo yenda ko comme ça na plateau ande na zalia merci vous comprenez donc amata akita asala nso sala so comme mécanicien so no sala ba avion to ba minduki to ba bateau ayelanga mwana nga un point que na suka wana. Merci beaucoup, c'est le père de moi on a nani Plamedi. Merci papa la Plamedi, je pense que bateau belé botali biso Roman King modèle cheval blanc Zougou ouais punda pembe ngai voilà ça l'année japonais fina biso baza ba prêtre Angola ba vieux ba prêtre Angola ba mususu ngai bon monde ça wana biso to za bateau personne veut là c'est ça quand on parle de qui quand on parle de Mbembe sont des child OK et kasi abe talibanga na Angola akuta na chance mo mais ba betio bor o kosenga pe su bor o yibinga lar o tamboli siko o sali ma peta un grand prêtre na olia ega merci beaucoup l'André japonais donneur que so na do da yega mba mo PC lo kasa katani ko na do de mba mo na mele siko akata li kolondeni o ebongo ya PC nga soso ah d'accord koko dioko soso mobali cheval bla punda pembenga yeyo merci beaucoup ngandi nazali donc mama na créer danger. Merci beaucoup, c'était là cheval blanc l'André japonais mais l'André japonais ça a tout la lobby problème au confiance à la reine on a poto et ba danseuse et ça bubuli yondela venez sur bubuli yondela na jibem piana na fali popa c'était qu'ils ont ba bengara bango la justice pour que ba loba ce qui ils avaient pu m'amba solo pour que confiance comme la liberté ou comme on a le kota poto kota mbola na Europe mobimba kokende kozonga okoloba nini pour que to et wana kosi na ye wana kosi wana makamuto lobaki na kosi na yango kofelo mide asamba bien na tribunal yemoko asisa makamuto na tribunal yemoko pe tribunal mona ki makambo bato na lobeza lokuta o ba kosela ka kofelo mide tango ya zolo ba bongo moto tangelinga wana saratola te o tangelinga na bata ba ya ba sécurité wana o lobi wana bato lobi wana tango kofelo mide za na tribunal ezaki mamba ya ezaka mamba ya ezaki ane ototo tikati ezaki bakala mingi te wana kofelo mide aso bato wana tu kofelo mide aso esaka bango te kofelo mide akipaka bango te po bakokotela kofelo mide poani bana eloko kokotela kofelo mide te kofelo mide na tribunal asamba ye moko mpe kofelo mide mayele kofelo mide aza nango amayele ete baministère mosusu omonaki mayele mo apampamba te kofelo mide aza pene intellectuel alekisa pene ata na ye na makambo ebele na ndenge oyo bato atala oreprendre yango nazwi biso ke kofelo mide asamba ye moko wana makambo aoloba ya lokuta neti bafia na tozoloba wana bango to toyomona bango kana bainternet yango bakomi olukaka masolo na bango baluka kolia na yango bato misu baloba masala nga nani wa DJ nani DJ Manix aloba luka kolia na yo na kombo na yo kolingolia kombo kolingolia te na komba muninga ya ramabe bango bato to bakomi olingaki kofelo mide po bazwa makamfuka kofelo mide po basala ka bo kofelo mide po ba chaîne bango itala ma kofelo mide bakomara ba chaîne ba YouTube komana nga YouTube fait changer nango faut malonga kofelo mide donc ma mutu ba banga nango esala lokuta mais makambo to solo bo nga na ebisako Ibrahim nga basala nga la lingara jina kofelo mide te nga so sali jina kofelo mide na yelu ne makambo solo nga lelo mamba ba vantité ona lo bala mutu boete ve cheval bla ye bato tout baza na internet bato tout ba journaliste na biso nyonso tout bayebaki
so babenga Ibrahim bazwa biso Merci. da babenga biso so babengi yo pour numéro ne sawana babenga yo bazwa biso na vie cheval blanc vie cheval blanc ninga za ba ole anelo musute pe chwana so c'est mbali ne yeyo vie cheval blanc moni charisme moni fi aza o vegan pour être Angola ba fe nanga to bunda la ba bangola ma bebele fi akena ba kafufu azongaka fi so la mwana na yangwana ka lisolo ngwana donc pour no sukisa esusu donc ebisaka mutu moko Nani susu donc ebisa mutu moko Ibrahim si Ibrahim yo lobi de yake fo ba émission no lobi ke yo zaka mutu mutu te eza bongo tango zo benga nga journaliste zalaka journaliste ya mutu te héritier bimisi bo okoti bina filé na pese mbota to abimisi bo okoti Fabrigas abimisi bo okoti mutu to se beka masali makambu okoti opane mais bolingo zala bongo te mais nazo kebisa mutu moko keni piana Makizembe te kombone yangwana te kombone zalaka wala kombona banga femme kombona bien zala assassin Kombo Ken kombone assassin problème eza ndengeni atika kotanga komba kofilo mili mais comment naître c'est te bato misu bakoza moni Ibrahim yo ko ya pembe na kofilo mili na motema kofilo mili ko ibake mono Ibrahim alinganga na motema ya bien na ba passe na bisengo azala na makambo to azala bato bakolinga te ke kofilo mili ofingi kofilo mili déjà omoni muto finga atozongi pa naye alingo suka bongo te oyibango foyiba iloko muto yo finga atozongi pa naye anolingo subongo to olingo ndeni ndeti ngai Ibrahim ngano so to fingani tokoswana na biso masande ya yo boy meto fingani babilo mo ba vérité kelandi japonais yo boy bemena yo boy sabo to bisi ba seki mo to fingani donc so bina zongi pa na yo lolinga nga subongo te e koma na bandenge mo boy okopwana yango bi ngana zo isa keni pe kotanga komba kofite kotanga rate tanga ba mise na bino minene bozana ngo bimisa ta ba mise no bimisa kofelo midi mo apegisa ba batanga kombo na ye pe ye keni pe na assassin comme un assassin ye ninga zaona ata lobi komba kofelo midi esa kofelo midi ni esa kofelo midi loko mokote kofelo midi saka kofelo midi atika la kofelo midi pono mona ke bino bozana mise na biona ba mise na bino minene obolo batamso baza danger pona bino bokumisa bango botika kofelo midi na ye paye ninga zawana pene oye bisaye keni piana avanga ku landi japonais poko kofelo midi ku mama po to nzima tam suke mo ko ba peta landi japa pona lo kilota msuma ma fo nzima Laurent Soko kwa za patron yango lo na ye beaucoup tika pa bondi Laurent Soko ngana ebi pona bongo te na eka pona niki Laurent Soko ko asa mama na patron ya GT na peti fe nga Laurent Soko ko patron de patron pe otsa bango mala lesti na suka ngana sika keni pe na kotanga akomba kofite kotanga angote oke otanga mpoani kotanga angote sala musala na onengo sala ka kumisa ba okese monsieur bimi na sika na minisio ba mansa na biso ba Patrick Beckham bana bezo ba soutien ba keni pe na ona oyebengote ba bina file bana bezo na ngo ko felo mida na bezo na ete ko felo mida za dali kolo ko felo ba manda chebo si ba lobela e ba problème okeni ba loba ba nani ba fe na biso ba die donner nguma ba loba ba bino ngo zabo ne chi ngo zabo yango mona kata concert a ko felo midi ateza $2000 na kata vila kisasa yo kendango otu Dubai na ko felo midi beta rango bongo te mona mama na ninga ki journaliste no tembo la bien yango na so biso ko tanga komba ko felo midi te tanga kombo ya ba kese na bino bosala ko tanga kate pe ko kasate ngo zo ba ko ngala ko ba ko te biso pe la quartier latin bana tu atsacho ba confinyo surtout ba yo kanga keni pela pa na biso o kotate to apela besoin na yo pe kututi yo zalaka nengo zalaka bongo azalaka nenga zalaka biso to na ta on a pété to na ta ko lobate bato bazolo bana ibsaka ki bato tu ba osila bato ba osila me makambu esila rati foza toujours na makambu yo no so mikolo quartier latin ba obenga o elala te ya moto banda to banda biso to na bo izaka ya hotel diso bana to telemeka quartier latin mikolo elala te ya moto landi japonais saka wala toujours soda desmil binimoko yo monika sistema ibo mutakate toujours to sakine dia na palais madame nanga Gilles Lubaki mama na Sylvain na Jedia venanga Bruno Lubika mbonga popwa Bruno Lubika mbonga popwa mikoba bengi ya Bruno Lubika kalembe
Bruno Lubika mbonga propre dota de kana. Bonheur charge na biso bonheur. Na pie ba mota to pour resukisa kaka orchestre eza na kata eza na voyage. Orchestre eza na Benin. Calamité confirme na beta les neuf soit beta kiti. To na makambe belé to sala. Donc quartier la orchestre na biso kitoko ba tout ba fan tout ba ninga quartier la terre. Ba za ba motema bala na ba makambo zo lekate. Bala ndate. Bala na bango te. Nga eloko na sepeli, ngelo na sepela. Ngalo na sepela Koffi Olomide to na sabatu ke Koffi Olomide aleki Mike Jackson. Batu ba non simbango te. OK. Mais batu misusu pe banzima kyango. Obi pona nini? Yango makambo to komona. Mike Jackson sala air tout. Mike Jackson bakangina viole mona mo muke. Mike Jackson basali boy. Mike Jackson bakangie boy. Yango mona so Koffi Olomide bakomo makambo wa mona. Donc Koffi Olomide asa star a munene a ozalara rabongo a otikala rabo Koffi Olomide sa kitoko. Famille Koffi makambo nyonso mama wifa na Londres na pese bambota to basanda kazadi libota quartier la tesa kitoko biso to keneli liboso. Biso to sala makambo te po bato ba osala. Biso toza bongo te nde ba meme bato biso basala biso rien po bato biso autant po to mo rapport on a ba kilo tsaminene. Merci. Donc pour le resukisa quelques dédicaces na pour le resukisa la pesi mbota to pas docteur pour le mutombo quand le part na pesi mbota to na pesi masana Gucci de tonade ba mbota to kelimbenza super boss Canada na city wana et na city na pe ba mbota to pe na ko bossa na te na kata bandalo na Tour Eiffel et pas Emmanuel Tikaya. Boss Emmanuel Tikaya na PC bambota to Oscar Sankai na H23 na PC bambota to sikazali batutu balinganga landi japonais soda DSP makambango soto bandi makambango to bandi na biso mikolo ezama B na kobosa te Pasteur Michel na Amato na mon frère wana Amato numéro 32 Pasteur Michel na PC donc kobosa na te ilunga kalala boss na PC mbota to pe na PC mbota ba fenanga Ogiki Ngombe RTL Mani batu balinganga landi japonais soda DSP na PC bango mbota to. Merci beaucoup, c'était la langue japonaise soda DSP de Bindimo tozagina ye na Obalia Jael Show pe na kobosa na te Karine Badiama Karine Badiama na PC mbota to Ibrahim yayo ngwana honorable ndé kitoko Adoyumbi na PC mbota to honorable Aboka ye bien esco na parlement déjà na beauté na ye pour ça ba député musuba oya ba photo de bana funda pété ba photo bana funda photo pour moi député mususu éliminé déjà l'accès qui a joué déjà été mais le monsieur on a question ba passer installer moi ndo mona ki ya moto a joué au moins Adoyumbi de ça a joué donc on a PC bambota to ba to linga landi japonais mikoto époque avec cheval blanc ayo la mobali ne yi ba pesa yi moi na yo fait cheval blanc. Merci beaucoup, c'était l'André japonais face à Ibrahim Abdi et puis na Venato cheval blanc en provenance de Angola où a réclamé uniquement moi naé au botana Jael Show. Je pense que baté belé botale biso na poto voilà. Si vous voulez entrer en contact avec Cheval Blanc, je pense que le numéro est là au bas de l'écran. Vous avez news, il y a solo boy, ceux qui Cheval Blanc à Boutagana, Jael Show à Nenini, et puis Cheval Blanc à Lobby, Jael Show à Kosela qui est sous Zemi. Tout ça là. Que bah, faut pas comprendre les Andéni. Les Andéni. On a profité de joyeux sous. Tes Andéni. Tes ça. Eh, pour mes Andéni, bah donc comprendre ce que c'est Andéni, tes Andéni. Baboti ni mwana mais na kata ndaku na yo osala suki ndumba ozwi zemi mo wana kata ndaku na ye sozo kama lobo tu batu ba loba isa solo oh abota na mutu bona ngambo na ndaku na ndaku nini boy na ndaku ye siko kolo mwana kolo papa mobali na ende ye cheval blanc. Merci beaucoup. Lelo lendelo la biso na bosse de ser na biso ayo ser na biso Ali Mwimba ser na biso na pese mboda to cancer propre Ali Mwimba vous chéri ser na biso lor manzeku en provenance de Lubumbashi pendant la kit. Merci na ma petite on a parlé vous avez vraiment délai au botala ibish to bosanité la grande équipe de Congo Mokili Anelka Simsesele to bosanité ba partenaire au surtout ba ida biso ya Bruno Lubika mbongo propre il boit la bomela ko mutu moko excusez nga no boa mabanga la bomela mutu mo bien
mikolo to na époque ma bena biso to bani mabe mikolo to sala mikolo na tsangwana mikolo to sala na patron des patrons Alino business yo na biso des fois te oka to kota na biso Alino business so mon biso Alino business mabe merci le vieux cheval blanc tous en sous pour ça n'est pas ça fait vous avez mutambo ba ba na charisme au moni vieux cheval blanc nga zana ba kanda mabe nga se fait comme maona obongote to kena onde to kende la wo on taka boende no ngana sa ndabita ngola boya o réclamer moi na yo ke oblumise nzambela la réalité merci bozake bele na soda d'esprit bozake bele botali biso cette émission to dédié yango na ba grand et belé ya mboka na biso ça dit ba o bozala éli dans l'Assemblée nationale je pense que ba te belé bozala tolingi bino ya trop d'ici là pour te bien. Je sais pas le reçu le tu te tires la position mutana kanda obwaga asani ala mutana kanda osandeni ya déclaré mwana nae merci. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.